Toza live. Oh. C'est bien fait. Papa Zambouana, n'a pas toute la question? Bon, posez question. Nana zokansa ke weza eleka déjà. Na bitango ndengo lobike Kabila wana soke Kanambe atala ne longité atala na se do kaza mutamisik ndengo ata? Oui. Men ndenge nini akendaki na kamba? Akendaki te me akendaka na kamba ndenge nini? Puisse kuna toyebi ke za puissant. Merci, merci. C'est comme ça où ma question weza kitoko penza. Réponse au zongo makasi, mais réponse directement pour na peso coup sur coup. Mokili oto ya ipoto bunda. Milio abe musana mako bundisa, milimo ya malamu ya nzambe po mulili et continue parce que Bible déclarait était nzambe alingaki ma lumière eza na mabele. Mais lumière mais mabele lingaki lumière te. Mokanda ya no ki pe otozana ngoko ketaka ba juro et confirmé était sagesse e uta na lola e yaki na mabele me e monaki demeure te monaki ndako ya kovanda te et puis zonga ki na lola et puis immédiatement l'iniquité masumu e weleli ko remplacer ba ndako wana mtu fale sagesse e kota e vanda. Alors ba milimo mabe ba nefle oyo batu neti ba Kabila bangonde batu bankolo penza ya mabele oyo oza komona intention na bango projet na bango, ils sont sévèrement occupés à koué la komona ba place oyo ezali ete lumière ezali pour ba que ne bomango pou. Intention ya bato boye netka ba Kabila na nkamba mission na bango ezala kabaya baba na kolamba bino malemba lembe okotsa corruption malemba lembe et puis nde okomona basali oba ko sala. Visite Kabila na nkamba ko zala trop spirituel. Mais na phase mususu Kabila peut aussi être très prière que tant que na nkamba akene kana bomuto. Mais na molimo atikali na kin et puis ta koza na nkamba wana boyebise kota na mai sala boye na bat bayamba na nkamba ils peuvent vous confirmer ce qui a kota seulement na mai wana nkamba ou pas il peut se limiter seulement juste une église wana comme batinos ba na église bazongi na bango parce que na kata église peut bayaka na église mais bazana bango double esprit donc des choses pareilles voilà pourquoi toteka émission moto sala a été fait attention na nkamba ya mikolo oyo komi ko yamba n'importe qui peut recevoir avec bandenge to ko yambela batu kuna sans savoir que ba musupi baza ko ya avec intérêt ya ko terroriser. Nkamba peut être facilement terrorisé na badata loyo, nkamba peut être détruit comme Jérusalem facilement parce que batu pe baza na nkamba mikolo yo reste à savoir ce qui misu na bon réellement eza ko mona spirituellement. Réponse na yango yo sans tabou. Est-ce que vous réponse na yo? Ouais, na yo ki na retient un commentaire te puisque bon, ndenge expliquer nga bon. Ce que ça ndenge na savoir. Mais puis c'est na mona ka ba konse ba yaka na mboka na biso, to chaka la ke bazaka ba konse mo bazaka chrétienté. Bazaka ka batu moko ya besuma be batu ba kisi donc ba démon quoi. Mais ba kenda toujours na kamba. Puis c'est ndenge na yo ka ki bo ngaza ina kisasa te que papa Sekedi soki alingazo pouvoir wana il faut kaka anyata na nkamba na éviter soki zaki vraiment vrai le quoi alingaye ko nyata na nkamba te donc c'est pour cela arrêter pouvoir wana na éviter soko expliquer ngani. Bon explication ndenge lobby est clair que la plupart des présidents bakendaka na nkamba wana pourquoi parce que ba présidents ce sont baza considéré mukanda eno comme ba pasteurs sont des leaders de brebis. Donc mutinyo salini ko diriger pays na Bible to spirituellement parlant baza batumoko déjà bazalaka koni automatiquement na monde spirituel. Donc olinga te classement ya batu ba diriger ba mboka nyonso e yeba nango déjà parce que mutu foko we la côté spirituel pour yeba pe position na yo. So kite otuni bango nyonso ba ko yebisa yo Kabila osoko tuni tanga za kola ite dira qu'il savait qu'il sera. Ce ne sont pas des positions par hasard, et voilà pourquoi on insiste que batu soko monaka te, okoyiko utiliser batu oba monaka et puis basungio
travail na yo sévèrement et puis diriger pe pays on yo kana Israël même moi na 12 ans akokane pe comme roi. Ce n'est pas que moi na waza mayele mais configuration ya batu na pembe na ye bako aider ko diriger pays et puis ye signalane kaka même kama utaka ailleurs net kandengeza na Londres famille royale normalement bataka ba premier ministre na batu musu ba diriger ka pays bango ba vani kaka bazako observer. Donc quand on doit dire à papa Tshisekedi ake na nkamba, c'est parce que il y a aussi une puissance spirituelle oyo azana besoin na ezana environnement na ye pona ko diriger pays wana. Ce n'est pas qu'il sera bon mais babisimbi mususu bazali o bazana ba rôle na bango kieto lobela jango lobby me mukanda enok totanya o penate mupepe ezana ba kisimbi nango mai ezana ba angel nango ba astre chaque planète ezana mutu a diriger ka yango. Mes frères, que personne ne vous trompe, bokonzi ya mabele oyo na bokonzi ya lola, ce sont des esprits qui dirigent des choses. Biso batozaka babi pupulu. Moi je te dirais qu'avant na ya États-Unis, je peux te dire que na koya na États-Unis batu na yebisa yango ba yebi. Wapi? Wana naza kutu na lipapa moko te, naza kutu pe na passeport na Congo te, mais j'avais déjà dit qui je serais, qu'est-ce que j'aurais dans ma vie. Bilo kongo bata bonne auto basimbiango te, basimbiango. Ce sont des choses où il faut qu'on soit la prudence. Je ne dis pas que je suis l'un des batwa monaka, mais naza mutu na obéissaka na baoyo bako monaka na vanda na peme na bango na tuna bango ba question ba yebisanga na nota yango. Oza obligé ozalaka mutu monaka te, mais luka oyeba batwa monaka kangama na bango pe mususu. Voilà raison ya kokendaka na nkamba parce que tu n'as pas Dieu et les autres verront pour vous. Est-ce que na répondre yo? Oui, naza sur la question mususu. Papa Zambwana nga nazali kimbangu c'était mais na catholique mais nazaka na problème on nazoka kumo kono Christian kuwana tant nazoka ba donc maladie ezako mona na te mais nazako souffrir puis c'est ami moka benga na idée na talele monter soki ezali bien alors bakeko tala boiba bakokai kotombola ngo te na edaki bango lisusu tokota na yoka lokwa masasi mais na kita na nini wana ne cartement na monter wana tina se na kwesa ngote mais na koto hôpital pasi na donc malade ba mona raté na yoko benga mina nga moko na Grenoble to swaka boni nga nonga penza na souffrance nini na expliquer après singai numéro de téléphone ya papa moko ya kimbangwise na njili papa te ngana bo babenga papa mais azaki mwana muke vraiment ka mukona e alors na benga yi donc ti lelo vraiment na comprendre te expliquer ngai makambo tout ayebinga te net ba msuso no lem su ndeko la mo butanga no beta conseil non ayebinga te ngape na ebiete ami wana aibete aidaki kaka ndeka ba téléphone wana mais expliquer nga tout na ndenge mwana na nga ya 29 ans kufa nzela kenda expliquer nga nyonso mais elekela ngai mais na yaki na croyance ti passe que la kate abina la proximité na abina nga kita kisasa naza osala pete ba sero mais na kokita ndenge ni na ba ticket ya ba 1400 oyo abina ngo koya mais miracle nazwa mbongo moko kaka boye na kitaki sasa pasi wana esila ezate ka pesa inga kisi to nini apesa ngai maya nkamba azai ko masere boye azai kota biso mibali ya ai kota biso mibali pe de nazaka su mibali pe te maya nkamba kana mabela nkamba pakolanga 3 fois avec ma prière na bika nanga tina zonga na ngai poto na mona so problème wana te mais ti lelo elekela kanga na ebaka te vraiment pona place abandé ko talela nga ba prière zotia kombo ezaka ka mingi ya papa Simoki Mbango et puis ndenge na olo babwe ndeko wana akoma siko na franc ayaki na ngola kwa sali sabatu mais akoma na France nandimite ka koksa même 25 ans nandimite pour na tuna pe ajinete alors na yebite eza vraiment miracle ya nzambe to ya papa Simoki Mbangu to ezaka ka d'esprit kaka ya yemoto ya bokoko
na ito soko répondre nga question. Bon, na banza ko ba réponse mingi na question ya suka opposé ngai na tango toko évoluer parce que makama belé pe toko lobela lelo eza un peu trop spirituel mais eko senga prudence po izwa réponse na yo mais entre temps soko iko za na internet wana OK ko luka mukanda Enoch mais quand pe ko tanga Enoch na chapitre 27 oye ba tango toko koma na makama tali mai que signifie source d'eau oyo ya nkamba et quelle est la valeur na yango selon prophétie ya Enoki. Donc kende kotanga chapitre 27 pendant na premier peut-être na 3 ou bien 5e verset et tant to kozama solo peut-être ko yela biso question mususu sur base ya ndenge yo kono mona. J'espère que sur internet beta les livres les na pluriel les mystiques les livres na pluriel mystique na pluriel d'Enoch. Et puis, kende wana, wele la kotanga un peu chapitre 27, peut-être réponse ya mai okozongo déjà place wana. Papa Mukolo, chapitre 27. Chapitre 27 ya Mukaya Enoch. Et puis, toke na Papa Robert Mukolo poto wela temps passé le lota na biso za merci. Na dimanche.